Voilà, chers amis internautes des Beaux-Arts TV, qui est partout Beaux-Arts, vous avez bossé là déjà parce que vos préférables, là, merci d'abord pour la confiance, la fidélité en tout cas, et ça l'a énormément bien. Un grand merci à toi, mon boss, Papi Kelly, et bon séjour à Kinshasa. À toi, Papa Ntambaza Anayo. Un grand merci à mon équipe technique, je reste derrière la caméra, Papa na Wendy, ainsi qu'à Hilaire Clark, Serpent, et à Grace Parker, ma concert. Un grand merci à Bateau Notre Bolinganga, ainsi qu'à toute ma famille. Babi Kinshasa toujours à même ligne. Babi to tambola tambola, to luka luka kak. Babi jamais micro kota bongo na caméra bima bongo zelo te zarate. Le bezara faux journée. Donc taka lelo to continue na même ligne. Toyeka pour la balance, il y a émission, il y a émission, il y a concert, il y a l'élo plutôt, il y a Jésus de Nias, les padres, moto ya Yambo, oh il y a Zobeta Awa, contrat il y a une année déjà, na même link pour vos informations. Et nabino les kabongote, non, c'est la bino animateur, il y a Jet Set, c'est lui qu'on appelle Blaise Créateur, autrement appelé l'Icréa. On a engagé na bingaki l'Icréa et engagé Kangai. Nebi ke bolinga vraiment jet set ba mourir na ba mourir si ya bonne musique. O bolinga musique na bino penza bozara zara wana pour na ko zela boyeba nini eza ko se passer na jet set, nini eza ko se passer na F victime, nini eza ko se passer na quartier Laton, na maison mère, na BCBG, nini eza ko se passer na chiffre 9 et pas ya Robino Mundi, nini eza ko se passer de part et d'autre parce que biso to ba pandisango to zala wana ka pona ko lobela. Bateau basala musala na bango bien nini eza ko se passer pas jeune leader Inosbi et pas Gez Bawete Gez Fabulous donc et pas la bango non surtout bateau ba osala fierté ya musique ya mboka na biso yango lelo penza to elibino bongo na jet set elongo na ferigola na orchestre na mobimba to la kisabino début à concert jusqu'à la fin pour ça la brancher ce côté en même temps tozo la bino quelques minutes na Blaise Créateur après c'est la nengezalaka voilà Donis Mapouya yo yebi Redita Mwamba l'ennemi de la pauvreté donc Jetaba vous béton babi béton tinatia zalaka bongo yaya un grand merci à Eric Sunda Eric Zoa Upindi donc Motema Moutunaye voilà Blaise Créateur mon invité là déjà bon après-midi Blaise. Ouais merci grâce la belle moi c'est Taka Mboko. Merci beaucoup Blaise Créateur. Un mot d'abord na bateau bola na biso partout dans le monde. Ouais, on appelle ça bonjour, bonsoir, la biso Blaise Créateur moi mikole belé na bungi na niveau ba net. Ba fa na nga bazo benga ba trop Blaise Créateur moi ba absent belé mais ngai yo. Naza devant ba moniteur na bino to partager vraiment boyoka ya solo les quoi. Obungi po nini les padres boya kitoyo. Concentration moni moi ba buzo ba pe comme trop na ba émission na biso yo il y a bien pe ba présenter émission bien baza mutu muso beno mona yebo tourner émission ma ocho à l'est ba question moka ba piège ba blog moi ba bien te et puis réseau pesana wana te et puis trop d'émissions ça ma bête mais mon pe faut pe ça ba to pour ça ah na mona Blaise kala vous comprenez mona maman Blaise a lungala nanga faut moi stratégie wana quoi et puis réseau mususu très concentré vraiment et puis pour na babulo to sala moni ngai na koma na moment mon boy mutu za kapena saturé so na saturé na mambabulo na comme un peu stressé quoi moka mutu azolo ke loko moko boye bato bazala satisfait mutu oluka satisfaire monde quoi faut ba concentration ba discipline belé mais si qu'on a ça dans les bons il on a ndoluka na zui na ngango naza bien aux assure et aux huit ouais naza déjà moni et ça nga ba recherche naza benata ça va na mito naza bien on naza devant yo nga mo ko na yo to ratane be mission combien de fois ata ba 8 fois mais so mon nga lelo bena boye c'est que dans les bons
Merci beaucoup, Blaise Créateur. Là, je profite aussi de ça bon week-end environ Zambijika qui s'est autrement appelé l'artiste appelé Zercil Babi. Il y a ça, on a pour la décoration intérieure et extérieure. À Pesa, Kaïmonji, Yandaku, Beauté, Yandaku. Donc, bon, on matin, so bon, on a besoin de contacter grâce à Makola. Beaucoup de monde. Et Blaise Créateur, parlons un peu, il y a Jet Set, comment ça évolue. En tout cas, j'ai cette réseau s'est comporté super, super. Malgré tout ça vraiment chargé. Na ba boulot, hein. Moni, son habit que voilà, na kobuka le kutate. Orchestre se tambola très bien. Et puis, malgré toujours réalisé par Bloc et Belé, tout un album, il y a Premier Soin, tout un album, il y a Harmonie, oui, international, tout un au piste, nabiso, tout sali dans le mbango pour décembre. Je n'ai que ma plus vite pour décembre. Et on m'a biso tout, tout ça concentré dans le boulot. À part Wana, tout ça bien, le programme est bien allé. Tout ça, un calendrier à moi trop chargé. Déjà, tout ça, un concert, on a mis tout sur la boîte, tout ça, on a même ligne, tout autour à la piscine. Ah, on va dans la même ligne, toujours ça la balance. Et puis après balance, toujours on va parler, on soit au Indoulé. Et puis le calendrier est belé. En tout cas, tout ça chargé, Mikolo. À part contrat et même ligne, il y a une année. Beaucoup de sous place. Non. Et le but est que si tu as un contrat, la même ligne, une année, tu peux mettre place, tu peux mettre place, tout le monde, tu peux mettre. Mais, tu bosses en attaque, tu as un contrat, il y a une année, la même ligne. Tu peux mettre date, sur la même ligne. Donc, binon de bozo tchada. Une année, donc, si on ne pas de que nous tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais na kata une année, et dépend de gars biso. Donc, nous le bêta ma la même ligne, mais premier concert, malgré le bêta même ligne, ça loana, n'a le pas de regretter pourquoi tu bêta na kata ça loana, ça les refoule là, il y a les beaux place à vendre des athées, tout va réserver ma place. Donc, au senti pendant que mutoyer, il y a son billet dans mes places à le collège. Si on est tout namoni tokiti ce qu'on a piscine eza pena so na seku na refoulé ba ba matina ba likolo donc le namoni que bozala vraiment ba pas bozala ko sepela ko le ka swel boso. Quand vous préférez piscine, vous mon saison en mois de novembre plutôt, moule raté donc ils ont le quoi anniversaire à Noé chaque bana net yo mo moni que likolo ka swel c'est impossible yinda et betaki nango lobi yinda ki beti mais grand prêtre Nzakomba que le padre se produit le samedi. Donc, toi, on a rendez-vous dans fan na biso, cop na biso yango. En tout cas, le venant Nzamba bombeli biso mbula. A kangi yango vraiment. Soit il est à 4h beti, soit il est à 5h, 7h, 8h beti. Mais en tout cas, lelo Nzamba que toi na job. Concert na bino ezo banda air nini ezo si la air. Ouais, ouais, ça ville, bino le en week-end, le bet ba na parler. To mema bango vraiment, to ça vraiment, to ko bana pe ba 20h. Peut to memi bango tati ba minuit, ba 1h, 2h. Biso mingi bandu monsieur kataka ba 2h, so retard 3h. Mais comme le besoin de dimanche ba ba parler, to ko mema bango vraiment là. Merci beaucoup Blaise Créateur na linga tango tozo sa émission ozo bois capé ba cri. O bato ba reconnaître Blaise Créateur, o bato pe bana misu ya mikia e ba te o. Place au Blaise Créateur ndaboaka. Donc ba comprendre qui est Blaise Créateur. Toi na biloko loga ba. Awa tozana piste ko. Awa tozana biyenga na biso. Awa tozana ambiance. Awa tozana milango na biso. Oya komela amela na ye. Oya kolangwa alangwa na ye. Oya kosi asimba na ye. Awa ale ye kuna. Allez, doudou, doudou, doucement, soboye magambo ya brutalité, nalingi magambo ya doucement, doudou, doudou, doucement, grâcement kolana, doudou, asalage misena doucement, marga uze, damba asobeta guitare na doucement, Nicolas Waka. Chef Nanga abeta kidrume na doucement Mati de Gaulle grand chanteur ayembeli bangona doudou a doucement Igor Lubasa doudou abineli bangona brutalité basi ba mamwe mibali batatu Nzambe donc oyo eza biloko oya na décembre nazana bango nazo continuer ko gogolaka ba petit
nazo continuer à repasser sa cours comme d'habitude ndé na bisaki bango Blaise Créateur FIFA de l'animation, autrement dit Tata Mokambi Fédération de l'animation, Tata Mokambi animation. Tata Mokambi ka ya Jet Set. C'est moi qui dirige l'animation congolaise. Et puis, ce qu'il y a un mouvement, il y a un animateur, il y a des Blaise Créateur. Il y a un chef de la répétition, c'est Nicolas. Chef de discipline, Ritinzele, l'orchestre. Directeur artistique, c'est Marc Aouzedamba. Chef du gouvernement, chef d'orchestre, Mabou Mabas. Vous voyez, quand animation, vous avez FIFA, Blaise Créateur. On est à Osambate. On est à faux débat. Et on a vu si bango, nous continuer à Kamba, nous avons Tata Mokambi à école, il y a animation. Et puis, il y a un bombele bango. Ba mama bogobina te, bogobina. Ba papa bogobeta te, bogobeta. Je sais de niya na koti na kokota te, na kokota. Simba libumu simba, simba. Simba mukongo simba, simba. Oya badasa batatwe. Soko lembi simba mukongo. Soki mukongo lembi. Oyebi place ba sasa ka mikongo, oyebi place ba treta ka mikongo, oyebi. Emi go tozaka. Simba mukongo simba, simba. Simba libumu simba, simba. Levi pa ya koti. Frank Mamba Bimi. Elulu Baswa Zindi. Joël Bak Bakonga. Odette, Chibami, femme d'affaires, prends, Rigondo Mbasi. Eh, Simba Mokongo, Simba. Nicolas Nabango. Maman ici. Décembre. Blaise a aussi la rate. Maman ici, quand on y a yo moko to sombi. Poto bange comme oiza yangai. Mota somba ka bokoyeba. Ngala za Blaise Créateur. Comme Landaka. Eric Ngwala ibi mamna zoloba. Alesha couper mobile a pembe. Chaque père va aller à Imam Nazoloba. Donc, président Inian Sekaniki, Zagambongo Zalana Batu, Ayebi Maramboy, Bolivar Mundele, Ayebi Mam Nazoloba, président Cyprien Chabou en direct de Nairobi, Ayebi Mam Nazoloba. Ngai vraiment la salle est fort et la recherche. Yamon ba benga Blaise Créateur pambate grâce ba avancer. Merci beaucoup Blaise Créateur. Tant au bêta ba animation parce que au chef animation na Jet Set. Tant au créer ba animation et moment créer le mot boy et simbité. Tant ba retomber zongaka au milobela. Aux orchestres monene, oyebi ke orchestre na biso yo. So za bosser te za passe ba engagé. Puis le padre azarada moto ba sentiment te. Aza grand chanteur, grand artiste. Azana oreille musicale, il y a des gars. Déjà l'orchestre boy déjà ceux qui ba pesa ko ba responsabilité na ba charge boy. So ko zo kokate ba otcho libanda. Po ba zo la mutu mususu ko simer terim na yo, c'est facile. Ti moni Blaise Créateur ba mériter un orchestre ba yaka ba ke ba zongi ba kutinga ba vantir te. Et puis na garda ka première place. Na garda kiti wana. Peut-être ça par rapport il y a responsabilité président la pendo à responsable pas responsabilité mais so yebi ko simete ba ko boto langoti ngasko respect responsable fidélité sérieux discipliné créateur et puis na to sa ba chef nanga ça passe na zona problème na mutu so monga na zona problème na mutu orchestre na biso c'est que mutu na jaloux jaloux. Merci beaucoup Makaus Damba. Hey, Nzambe. Nazaka na Jet Set, comprenez. Pour comprendre que bon on se ban affaire rigola. Merci beaucoup d'habitude surtout en tout cas beaux artistes ozawana to sola. Makaus Blaise Créateur. C'est pas grave. Bolimbisanga pas. Il y a biso. Trop c'est trop. Ouais. Ndoi na oti. Blaise Créateur. Makaus a Freddy Makola. Do yango moni lelo. Yena na lota ke penza Blaise Créateur au sali ba ne beli na Jet Set batu nyonso tu ba yebi. Ouais non, OK 7 ans. Ouais non, OK 7e année nanga. Na kota en 2014. Donc 2021 donc na malgré ba na nyonso 8 ans au na rapenza ba danseur ba guitariste ba animateur ba to belé ba pesa ba nzembo. Est-ce que moi,
kiketo wana bakongo balobaka etukaka yo tozala toujours patient ya ozela momana. C'est impossible natia kiketo. Pourquoi? Bato bazo banzembo bango tuna kuta bango. Guide digital azwaka nzembo na kuta ye. Marc Aouz azwaka nzembo, Nicolas azwaka nzembo, Echapa azwaka nzembo na kuta bango. Wana qu'est-ce que j'avais dit? Toroyo Mabouma Bass chef na biso azana nzembo na kuta ye. Bifalo danser na biso ya Mado na kuta ye. Ozwa Charlie Solo, soliste na biso na kuta ye. Vous comprenez? Bango tu wana fils ya Mechola na kuta ye. 4 bazo banzembo. Na ko jalouser bango te, na za pe pressé te. Laissez le temps au temps. Donc na jet set tu vas pas se rendre par rapport à fidélité. Non, on a comparé bango te mais na pesi yo raison moko nanu. So qu'on a côté ya discipline za discipline, musala na sala ngo bien. Alors, na ngas ko na tali selon nga. Na moni ngo mabete, na moni ngo pe mabete po eza tour par tour. Lelo lobe zaki ya batu musu, lelo za batu musu. Lobi kuna pe uzala pe ya batu musu. Donc pour nga na trouver ngo normal. Ya on a besoin que batu tout bazo banzembo wana nga blaze na kuta bango. Donc baza bansien na kuta bango, tout le monde même na société muta wumeli ba récompense à bango hein. Donc ba prime ezanga raté puis même partout bansien bazala ka na ba reconnaître bango kana moi ba geste moko boye. Nga pe lelo na ancien, na za pe ancien, bat muso pe ba yepe ba kutukutinga e blaze créateur pe e tomber ngonga nanga. Bat muso ba jalouser te po ba comprendre que to kuta blaze. Nga pe mukolo e ko tomber bat musu pe ba omona ba bete ba comprendre no te biso pe to aka to kuta ka blaze. Donc eza bongo. Mais namoni kuzardo te ya ozela ka moment mbala moko ibanda to. Ah ba benga moto te ba chef ba tindaka message to na groupe. Toza na groupe ya orchestre. O place ni ba partager ba message. To na deux personnes ba tindaka ba message. DG Blaise Mpolo na Mabouma Bass. Ba tindelaka mission nyonso za ka texto. So moni mutu aye awa te azwaki texto mais wana za na ba raison na ye nga na ye balance baba ito kuta na awa balance biso tout ozawa so mutu aye te wana ko problème susu umongi batindelo message te bien que yemoko ngasko na zaka so balobi to kuta na place bo tel L tel R na oya so babi to kuta na place bo na 15 14 nga na ye déjà so babi to kuta na place bo eza passe na va na ndako na ba ke orchestre bengisa biso na R bo nga na ye te. Na mon ondinga na sele eloko moko boye ya péché ya péché. C'est impossible. Aka boulot. On ba discipline wana tout et contact. Merci beaucoup tout le monde déjà kuna balance et comment savoir donc to kinde na suka émission na biso Blaise créateur babi ba créer par hasard et manqué ba tout tellement Blaise créateur obungi moi muke oko sepelisa bato ba otala. Ba jeune ye. Abebi sa relation. Eza ba jeune ye. Aboma mabala batu azalaka rankinie abebanaka na batu tika na tuna motuna moto na ngai moto na pameli milimo na kombo ya Nzambe ale moto akumbaka yo yeyo moto memaka yo ezalaka Kelvis Nkoi eza nango olingaka kolia ya kolia Tokoliango na moi respect liango Tokoliango na moi respect liango na moi respect donc nazananga 4 minutes pe bungi non ebongi te akut ba yoka ngo Jésus to solo baba tika bilo baloba boro ezaya yo te olingi okende nango wapi po sala nango nini ale yo yaka na kochamo sapi Kinshasa mboka kotika mwasete penza poselaka mais na yoka ngo to emane bon sinon bakopasola bon 4 minutes déjà voilà mais wana okenda nango trop insanitaire na kati place ni yo moni na kena mame fite Kinshasa mboka otika mwasi te sinon bapasola ba yo yaka to kochamo sapi bablo mo ya bongo obanga te lelo Samuel akola ayoka banzembo wana esala ko bien te. Non, nga na bi bêtise te. Nga na lobi Kinshasa mboka kotika mwasi te po zelaka yo. Sinon ba ko pasola bord. Eza bêtise te. Surtout nga bord eza nini? Bord eza nango eloko te. Bord eza nango rien.
kande baloba ya pesa nga bor wana message nanga eza o bato bakanisaka na loba ngona ba émission belé o bato bakanisaka yango nga na loba mais nako loba ngo mbala moko boyete kitasa mboko tika mo cité sino ba kolinga ye sino ba kozwa yo be ba kolala ye non nako loba bongo te na télévision et même na animation vous comprenez faut que biso te dika masse et na lobby sinon ba ko passo là-bas eza message moko o ela musa ba te belé yo kutana na fiancé mo ba promettre yo na ke na zoya en tout cas zelanga na oya banda kenda akende na yepe to yepe muto tikali faut zala na kabelo bien faut la talicha bien faut la talipapa bien faut la ta chemise no ya bien to yepe sanga siko o sandeni mandola na mama esombelanga tala siko na baajo na kinyo Merci beaucoup Blaise créateur to comme nasuka émission na biso quelques dédicaces na ma oeo na moi déjà bato balance ba comme otombola moi ba son pour ne pas boka ba te belete na pesi mbote na Chancel Mbemba l'international demidie mutunanga ya kati Chancel Mbemba musale zo ke kitoko na zo mona na musika malgré moi mikole belé mais ozalaka na motema ozana surprise ne lo wa décembre comme d'habitude ndenge zalaka na pesi Sadio Kazadi master langai Jogo mbote na yo na pesi mbote na Junior Mapuku l'international Jogo ya a évoluer bon na niveau ya Nicolas Zapi beau c'est un place Nicolas en Arabie Saoudite Junior Mapuku l'international bambote na yo et puis mbote na bato tout balinga Blaise créateur na pesi bino tout bambote quoi boleke belé rendez-vous en décembre. Tout à place nini. Papi Kachunga mbote na yo. Francis Mondobe, Rekilumbu le baron, Mike Longange. Sendo le bilele. Nadine Mbouili passe à Gmail langa. Plus mingi numéro de contact langa na pesa ngo. Pour le logo à décembre, moi retard eza. Bato ba obenga lundi ba ozwanga. O ba obenga après lundi na aussi ça dama solo. Donc ils la passe bobenga nga kaka. Plus 243 89 53 79 013. Plus 243 89 53 79 013. Ce qu'on attend le local décembre aux Zunga na premier soin et année prochaine pour tout ça na studio. Le numéro on a bobenga. Na lingi bino trop quoi. En tout cas, naza pona bino. Non ça la parler tous les moyens. Naza la gala mitema na bino na mutu na bino place au bochakanga. Ponga na raba bosser. Place au bochanga wana. On a ça là, on a gardé la place, c'est très important. Merci beaucoup Blaise, merci pour notre temps disposé. Merci, grâce, merci. Merci beaucoup, c'était bien Blaise créateur donc de Jet Set de faire rigolo là, bino boybinda s'appelle ça, bino devant Isaka mon kokuta la émission T. Aimer, commenter et surtout va partager et ça là énormément bien pour na bato nyonso balinga penda musala mboka na biso de tambola. Na linga bino mingi vraiment et merci pour la confiance na fidélité. Et merci pour na bato nyonso ba aidanga vraiment na ba conseil, na ba moyen pour grâce makola ça toujours bien. Merci na bino nyonso zoa opindi à Eric Isunda ainsi qu'à Viron Zambijikakis l'artiste à plusieurs styles. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Donc, non, bon séjour à Kinshasa. À mon boss, Papi Kelly. Donc, Babi, plein de bonnes choses. Oh, bah, fais-toi les cas bien. Je reste bras d'or derrière la caméra. Papa na Wendy. Donc, on se retrouve à la prochaine. Bye.